Michel Mayabou. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, les autres dépendants de la ROO. Beaucoup de Libakou, ya Kolanda Biso, en direct, ya Congo Gold Télévision. C'est bien moi, votre humble servante. Mais ta immortel, vraiment, babi naza ko immortaliser, batunion, sans ko immortaliser, bagonion, donc, mais ta immortel déjà des retours sur le plateau. Vraiment, merci Mingina, ba onyon sou, bolinganga, ba opinion sou, nazaki nanda bonne ko encourager toujours. Na salam sala vraiment merci Nabino merci pesus na famille Sumbuka mobimba wana boni balobi gisumbuka na peso bambote mingi esikozola nanga babi Pasteur Sami Sumbuka, pourquoi pas aussi à Maître Magouche charge, babi champion du Congo, charge à ma tête vraiment, il y a Yope Angwana et Sikozola Nanga, la bossente famille Nanga Mobimba, vraiment Toza Kaka Awana cadre toujours Yamusala, Netoza Awana ma tête, Awa précisément babi entre signature hôtel signature aux hôtels la biso boeli boso, na slam Kongo Nanga kuna na zana hôpital de la gare Izaki kuna, bon mona kana mikolele kaka na banele kaka ndeto yaka kozwa nzela oyo ya banunu matete sokoza partout ozu banunu matete bakami bande ko ya ba mituka ndé ko leka mais ezu vraiment temps nzela oyo ezaki sou bien te ba poto bani to kuta na bande comme sous esa biso nzela oyo esali 16 ans 16e année ngoyo oyo nzela oyo bande koma ya mabe bango bazokoka te bande comme suku ba esa biso ke babi koto ekoma shida na bango basala bande comme suku ekoma shida na bango bazwara ba camion soke ye kangami wana bango baye batinziki camion bimi na poto bapesi bango mbote bapesi bango mbongo nde siko yango lelo toyoki kenzela oyo bakomi kotonga ngo yango moni toye awa mbangu na micro na biso ya Congo Gold Télévision pour na to vérifier si réellement nzela oyo babandi kotonga ngo koko matokomi awa tomoni bozomona nsima na nga bakayas bozomona koto ba terrasse bozomona bandeko ndenge nini baza kotonga nzela yango tongi tokota na kati kuna tozona no interview pe toyoka tozoba impression ya bandeko o baza sur place awa o baza zinga ya mapango na bango eza koto yo toyoka nanu bango ba vie na bango eza ndenge nini pe toyoka bango nzela o bandi kotonga ngo esali déjà banda babandi kotonga nzela oyo ce qui c'est déjà mikolo ebele tote toyoka na bandeko na biso o baza sur le terrain ndenge nini bakoloba mbote papa oui mbote maman donc toi ba kombo na nous rappeler sous ba internet nyoso kombo na ouais kombo nga mbogate kombo nga palais belle vie mais babenga nga mbogate ndeka Bill Clinton apesanga animateur en voûté mais o atale makambo banzela o bande be batinde to koma lelo quoi ouais c'est ça. Ok, merci mingi. Tout le monde a qui bino bolela qui boganga qui mingi herboza qui vraiment ana maiko tonda na ba poto tozo mona oizanzela munene nzela oyo ba camion yo se utaka partout oyara oyebela banunu matete e ya ki bande koleka awanzia na wango mais ces derniers temps du mois temps ba camion bande su koleka te par rapport ya libulu o ekoma ki awa et ça vraiment ba ne ba mayo ekoma ki awa e bandanga mukezo kola e koma ba maye bele ba poto 16 ans 16 ans, hein? Yeah. 16 ans vraiment. Si les lots, tout le monde est la binonzela. Ben impressionnant tout d'abord, il y a le bosso par rapport à Yandé, c'est les binonzela, qui collent dans la bino. Ok, merci. Bah impressionnant, Nanzela, oh vraiment, et ça n'a bien. Pour mon Nzela, oh, il y a moi qui l'aura accompagné na biso ya ba jeune à côté. Vraiment, ba fan na biso ya musique qui balim bisanga pour na bibongo parce que Moutinho sera présent na milé na e. Donc milé oyo, to souffrir nango. Libulu oye banda muke na mupanjwana moni mwana na lati faire avita zo kende wana ti libulu oyo yango eboku eboti singa bana yango na bokola bana bakoleli na libulu oyo donc ekoma compagnie na ngashaki pe batu na libulu oyo poto tindika bakar na futaka to benga ba député ba bourgmestre mabele oyo to mona ta morote donc manet ngamboka na bana ebi na bangote en tout cas oyo moni oyo soki poto ba banda ko finga ba continue biso gouvernement a ate mais nzela
o pe salamate donc na makasa bana poto ba combattant vraiment en tout cas ba gros bisous lelo nzela o moni ba ko sala na kemba ndaka na 2019 na zongi na kuti abilanga masangu banini nyonso ebota amatembele ça veut dire balobi ke onya mamai nzela oyo bo non couloir o moni o eza couloir mo eza la fierté na matete ko uta Pascal ko uta Victoire limete wapi nzela ngo o moni banda côté car ezali nzela City Train auto ebike grand compagnie ya City Train ezalaka ta wana nzela oyo gar batutu ba oteka ota gombe yango mais ba négliger ki nzela oyo pe yo isuko koma na hotel ezaki okenda kipesa ngo signature ouais signature kutu ya bébé lobi mais hôpital o moni ke bana biso to mikolo oyo monaki awa yango hôpital de la gare to benga polyclinique de la gare bana tout ba jeune belelo ba boti pe bana bakoko ba botami kana hôpital nzela mo faika ba négliger ngote en tout cas vraiment lo ngonya na ba o bazwa ki courage na likanisi yako apo ba sela biso nzela oyo esalinga bien makasi na yebi ke lobi ngana ozala awa te parce que lupango ba ya ba para jamais ngana koko la pona botaka ba lomna zo kote na olongwa mais esengo na ba o ba robota mana sima na ba o ba yeba le vena ba monelenge obiso toyoka wana mais vraiment ba continuer na kosala esuka ka nzela oyo te oye ya signature eketi wenze ya matete donc ti wenze ya matete à partir ya wenze ya matete e baluka rond-point parti wana ezongi suti eke balemba donc bazwa nzela oyo esukaka awa te libulu musu mne eza kuna na moede yake babandi mpo nga na mema ye basima wana parce que nga mpe nazaka mpona kocontribue baide quoi donc à partir wana ti na bawenze kota banki koto wana po ezonga eke baron po basalongo banini nzela oyo ka nde donc na osenga balemba te bakatana te bacontinue onti suka pour que ezala moi bien quoi donc c'est ça oza na idée ya mutu oyo azosala nzela oyo bon idée pene ya mutu asala nzela oyo jusqu'à présent sotuni a chef du quartier ba so chef du quartier azate chef du quartier ndenga yeyo en tout cas mana beti tolo ngane chef du quartier ya batandu de batandu un petit pululu ngande so na ndimi na autorité wana parce que bamona na te bamona na te parce que kuluna ebundama nga na telemela après bundama te nzele bebi nga na te mana pa po makambo wana ezate comme na ngamboka vraiment onyo so sepela amona ngai a contacter nga na ba numéro na nga journaliste appelle Sabino pour que to sala sous likanisimo bien moi union moko boy pour que to kumbela ba makambo oyo ba terrasse oyo na benga ba konja solo ba elanga ba pau ba bourrette bani pour que soke boucher to salaka rien ba bebi simbongo ebele na ba ONG to mona kusuka bonka ko kombola ngo ba pesa sous 3 mètres à Komboli au la fin du mois ça $50 mais biso bo tozali boso ma pango ba la biso ta ba pa gouvernement to na biso salaire te so ba ye na ngoto sala ya ngoto la savoir que toi la propre volonté ya biso mo po quartier biso de lengesimba est-ce que yo peut okenda ke pa ya ba ONG wana oyo bazo tinda o bazo engager bato kombi na fin du mois aux $850 okenda ki bokenda ko solliciter ba pour que ba pesa no ba pa ba pesa binoté bon ONG wana ye moko azana izine sala pa uti ba ONG oyo ka ba ONG eza ba ONG ezalaka te eza mutu ana mwa makambo netango ka gouvernement zwi mbongo oyo batindaki mpona makambo banzela apesi kombo na yo nga kombo na ngai o Z soki mpe Z o kuna bionga te nga na ntangi na nga te parce que yo loba na nga polémique te loka ba na nga polémique ese mwa tale so na polémique na otanga loba na yo loba o te to bumela ba na moto na bike mbasi ma des épisodes za ba na poto bazala ba brancher ba s'abonner ebele na émission oyo ngambo Canada lokwa boketu ya kacha kini parce que nga na okima na poto te nga so mtanga lukanga na okima na mbandaka po mbandaka eza ba Kongo eza po Kongo mboka nanga na olobande ba vérité na bango ba lukanga ngana bango to okendenge ezali parce que nga ngala solo siko ba bongise bino nzela o parce que ba propagande ezoya pembeni po bo voter sous bango to ndeni nalobi bino pe ba député o botala na mboka yeyo soki boyaki bosangana to ba gouverner na gouvernement mobimba bosa nzela na table élection to voter bino to boyi na biso parce que bande faki bosalango boyeko na suka bosalango te moi sina zui zemi ne bande la jour au semaine ma sœur alobi kete po mwana botama bien il faut kushaka na moi sina tout le temps yo lingo kushela moi to moi kalinga bota ko magitoko ote na profiter na bota mo pesa moi jate nga liba jate to voter te donc to voter bino boya te po toza batu musunde ba ya wala po ba telema wana ko banda likolo tina set wala batu na biso toyebi da eza likunya na bino te ozwinda mukende koluka to zwa mbala mibale po biso ne to souffrir donc c'est ça merci mbote papa mbote na biso
Papa tokoki koyeba papa kombo nani? Kombo nanga ezalaka Mavungu Nimi Robert. Nazali maître tailleur na quartier Mpululu. Ok. Ok, merci papa. Papa tomoni nzela oyo ebeti ba ane belenga na yebi ki nazalaki mwana muke er no ya matete nzela o moi libulu moko ezalaki wana kuna liboso. Libulu wana après ezokole comme soki boye moya koleka boyeza te soki bozi miti ba transport ba mituka oyo utaka ba numa tete oyo yaka ba numa tete po boya tout droit boye oyo ya bonne songo kita ana hôpital de la gare to ngo kita na malandi boye il faut ye ekoti boye 4 ok mais lelo na kamo na ye na moni miko eleka to yaka to filma ka ndenge ezalaki mais lelo to ye to kamo to moni nzela ngo bakomi kotongela bino est-ce que nde baza kotonga ben impression non tout d'abord par rapport ya ndenge banzi kotongela bino nzela. Merci beaucoup na kopesanga parole. Alors to koloba boye oyo ezali commune Matete mingi ba Belge batu batikira kotonga yango batonga bandako batonga même ba makadam nyonso. Alors un certain moment makadam ekomaki kobeba comme suivi ezalaka penza te yango moni makadam nyonso bebaki lelo lokola ba raisonner les sous makadam oyo vraiment c'est pas l'esprit parce que ezali nzela e bandé na banunu kuna elekani tourner ti na niveau ya wenze côté Kinshasa wana. Alors tango ba ma ezali ko beta mbule ezali ko beta ba ma ezali ko bebi sanzela lelo tomoni batu ya bonne volonté bayeba bande ko sala yango ezali esengo parce que développement ya mboka nde yango. Ok, merci mingi. Siko okolo banini na bandeko oyo bazosalisa nzelo otoyebi pete. Est-ce que oyebi soko oyebi olobi sopo oyebi ete o lancer un message na yo na bandeko bazwi likanisi o bayoki lo kolela na bino kolela bana matete par rapport ya nzela oyo loba na bango mwa liloba. Merci beaucoup. Liboso to bandaki komona OVD ya bandaki koya kokunda mabulu sikoto monika ka bato ya sika bakoti vraiment naza na information te soki baza banani mais to sepeli to remercier bango basala musala malamu parce que boende ezalaka soki botiki mboka kende kokufa ti wapi e kosala malamu te boende ezalaka to sepeli to remercier pe to féliciter bango. Ok, merci mingi, merci beaucoup. Merci mingi na bino nyonso pande kulandanga o bozaki en direct ya Congo Gold de télévision. Peto comme la biso na suka vraiment bomoni boyoki ba impression ya bandeko par rapport ya ndenge bantu sela bango nzela pe boyoki ndeko mususu o ndeko boyoki su ndeko na biso ebse kibiso kuna alobi nzela oyo et ça dit déjà 16 ans, 16e année yango yo. Ça fait déjà 16 ans bana nzela oyo et be ba le bazana esengo parce que balobaki mingi balela ki pe mingi tomoni papa pazawa to baksel susu papa mbote papa kombo nani kombo na papa mabungu babenga ya mukolo boyo karayeyo ya mukolo koyi kolobani pona nzela lo to monde bakomi kosela bino nzela o message bosse boye omoni nzelo yo quand on avant pillage ya nonande toi qui na très mo babenga ki bola nani ekese alors toi qui neti mardi ki bolobo ko ya mercredi zani ekese nini ba voyager na bilonga ki bolobo zani ko ya ba marchandise nyos alors balabalo nyos zo mo ko toyo kaka o abengi ba entre ba bengi beneti ba transport commun ki malwaka na ba transit soko biloko uti na Congo central ba commune nyonso zalaki nécessité bana ko babilo quoi tango piège salami awa nyonso gare kufi biloko nyonso wanda uta bata kapaela yo bata bandali nyonso baso babilo quoi ya soto ni siko ndeto ni te sepe siko soko nzelo ezongi o nyonso bata so commun o banda ko ya bazongo la bango nini na bango ni na soko to ni pezo ça na di papa ngobila na président Fati bazongo saki bolbani yake sepo activité zonga balabala zonga nini po ezalaka po so ezonyo kotoyo bato bako awa tango nyeke zonga na ke bola bato ni so bakendaka nini tokende Mariano obi bakendaka nini zigida bako zonga activité awa bako o batinga sani bakenda bango o batinga zigida batina bango ba uti kuno bazozera Congo central
que c'est pas les sous nous allons zonga pour nous ce que zongi donc ça bien activité bar nyonso et que zonga après tout ça tout ça va nous ça so ko na société pour tant activité sali bar zongi et zone sengo et ce qui wanaka ça c'est premier service au talinga dans le cadre de ce premier service. Merci mingi. Merci mingi bo kindeni papa a aussi susu ko bakisa vraiment bo ki bande kondeni balobi ba na sengo pe balobi ki musala o e banzi oyo eko matina suka bande ko bebe baboko ba bitokolo bana biso te poso to bitolo bato moni musala ezande boye ne bandeli to koloba tolobi maloba malamu tolobi lobi to boki ba fleur ebele au mona musala ngo esilité et repesa biso sous passe to na posa to mona musala esila e bongo to loba yango biso pende to to ebike bandi ko na biso bozolanda biso na mama oyo ba onyo subo cheki maboko pona ko salisa musala oyo bo salisa musala onde banzine e bandeli bo eko matina suka pour peuple congolais bana matete ba sepela lisusu makasi ba boka lisusu ba fleur lisusu koleka pe balobi makambo ezebele ba surprise ezebele mususu to bombi to bango mbala sima tokutena bino na prochain numéro bye. Michel Mayabou.